Mais papa n'a pas soit différent, on n'ingite, soit même montre on n'ingite. Comme à Cameroun, on a un salami. Il a volé ma négé mana yadi. On est là, il va dire si on monte comme il va. Les gens qui ont un autre, ils ont réunion des familles. On a bien dit, on va dire aux alliés. La l'hôpital, c'est la réunion des familles. On a négé pas le Kéringa. Comment dire? Tambo, mon amati. So, on fait ça y est, avance, fait ça y est, comme ça prend tout le monde. Yanni, moi. Le poste. Le carbone, il faut monter la fois, la fois, il a 20 dollars à la dame, pour l'en côté. Non, mais nous, comment on l'a dit, nous faisons moi, il y a votre qui bien, il m'a fait. Quand la chose en machine, et que là, maman, la reine a fait à ma fille, la chose en machine. Jamais la reine du corps. La chose en machine. Allons, qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Pourquoi ça a gagné la débauche? Il va partir, pour nous battre dans boulevard, passer dans combien par jour? Si on voit moi, c'est dans le fil de l'autre partie. Comment ça se passe? Nous, maman, on a coupé la badawa, on a oublié la coupe. Bah, on va dire que par contre, on a la dollar ici. Bah, on va dire que 1000 francs. Si vous avez compagnie de 1000 francs, on va porter moi la photo. Ah, il faut dire que vous m'avez. On va faire des choses. Papa, t'as la paix. Il y a un an tout côté. Copé simple. On va là. Faut chauffer paix. Kulete makamamiki ni soge nengeni soge kwa kanza tena mtu abayemba kana nzembo seba yebi mtu na nzembo adana la baba bampiake akozo ane pe na la mechana mtu no per bango basale la rambo na baba musicien jeti nenga zana bibisi $80,000 yo sombela wera jeep ye moko tunakina wa atanda mbalo pango ezata ata terrain pamba ezati metata na yalo kina musana ya mwana pe J'arrive pas à comprendre. Mais nous sommes concentration dans le monde. Alibabo, au Yama Batangé, ça nous a fait
ngai yo ndamna ozala likoloni yebisala likoloni po iko kosantaka basanta baka soki kosangana mwa pochetu mobutu okandi kosantire nazofunguluke mwasi nanga azoya momi nanga bakimi loka azoya momi nanga bakimi soki nanga mbongo te obengani mbongo ngambo nasalaka karte na maboko na yo ndenge yoya koluka ndenge napena yo ndenge bafamile nde baza na posa ndenge napesana epuis nana yebi eske ezotema male yoasala nde subitement sikoyo na nsima na nga otika koyamba bato awa yo anasanga na informe te kopira na lelo na paris lobina na nakokenda gauche na droite na zoni nabongisa bavalise na dange na yo mwasi nanga azoya po bongisa po eyokende soki okende te ndambo na okite nasisa na émission mpo nabimi na plateau nambi mosima
na regretaka perte na nga na sala na butu olie nalala pongi oyebi ke na hôpital pongi bato mosusu basombaka yango na osomba ake na pharmacie basombeli kisi po alala pongi nga nalala pongi te mpona bota yo zoba mwana baninga babotaka bana bazozwa bomengo nga mpenza nabota mwana aza na poto nazosala peshe bato babota bana baza na poto ere oyo baza soki na baalimentation soki na bawapi na zandu bazopona biloko nga tata bima nabota mwana zoba mwana akenda poto eloko te bajise songo basomba balupango bakamio bapikipiki ta mituka otala oyo otala soki didi full business asala agence ya monene ya mituka ezoya edite lofungula soki otali tata na ye na esengo seleka songo mwasi ya devala soki otali ndenge baparent ne bazolia okosepela oyo nga nabota mwana okelalisa nga na western ona otinda code tiba ya kobengana nga na western yango melinga bino babandokanisa bikamwa moto akosala yango kaka jésus oyo jésus kaka moto asala bikamwa omoni ndenge okomi awo obanda okima mbango na plage omoni ndenge nakomi so na mai ya njili na minito soki osali fwe okoti serkei okoti serkei ndenge oyo mwana ndenge nini nake na defi nungo ata bino moko na defi nungo asa $50 apesi nga code atindi $20 ezalaka o mwana ndenge nini sikoyo na minito nasala yo nini nayebiso mbala suka nazozongisa yo na londo naza tata na yo ngamu nabota yo me soki okontinue na bakozoba turo okozonga na cercueil oyoki ezala suplatumo azotinda babato awa na mwasi na ye ezala ida to ezala mariam to bongo ezoya me yo ndenge nini nalingi tofandi na lenge zonga londo kokoto ozokota kotala nsima te ozokende direct na londo lobi nazwa code ngambo nalobi naza papa na olibaki kokoma na mai ya nji bakokakende mama na ngai nazongi na londo lopeti incroyable ngai nauti kinshasa yandimosi alinga boma ngai mama na nga kindoki ezalaka ye oyo funa yosama plutôt ja na chanson en allemagne mama c'est pas possible kindoki ya monene eza basala baavion kindoki ya motu mwindu mama na ngai oyo kindoki te epuis nalataki boye kuna na bimi na bavere oyo kindoki ya nde nini mama na ngai nangi nakufa ngafwa kumputu nabomona kinshasa alinga tena na cercueil mama na ngai naki afrique ndenge nini nazongi mpe ndenge nini batiaka nga mpe église nakendaka te paster ata moko mpe nayebi te babonga mpona papa na ngai c'est pas possible papa aza papa kotikala papa ata osali nini papa aza papa oyo kosakana na papa namona pasi na butu baninga bazolala po nga na mama na yo tobimi te yo apres ozotinda mwana eloko te eske bandeko ezalaka Obakasi na yo na molimo ekie tokosani ngai na ngate abwale sukate nyonso ezalaki mpe ndoto niwamo
sukisita jena kusimbokani nalingaka yopo sololaka mboka ozamwana mboka mbokali ya penzelaka bapote lelo mbele sezokulola sezokutu omoni mwana mboka lokola ye merci mbokani balelo mbele batrésor mputu matumona lungu eleli trésor lukadwa Yusuf Mulungu kulelanga bamukulu ndenge tufanda wande kuna bino za kukenya ozomona soki ngala zali na mbongo mingi nde kamalare na yo titi ndeke mbara moko na putu mais azukende banzela ya bukata Dieu merci mbokana yebisina ke no papa tinde na Togo akokuta na igwe mbayo sila tindi na Cameroun LL trésor dola kuzona Cameroun atindi na Burkina Faso akokuta na lelo mbele Jogo lelo akutinda yena Madagascar kuna tango keleboyi akute na René Iona ba René Makonde ba Junior Elwa ba RR qu'est-ce que ça veut dire awa biso pe tozoluka mwana ngai titi akoma lokola bato nyonso batala René Makonde basakana matumona lo apesa pasa tala ja batine na manzongungu papa mpata mungu wana usomi papa ye anaita lo patra bozolanda balancement ya Fakou Mputu film moko ezoteya bino ndenge nini kovivre na poto ezali film éducation film moko éducatif bateki lupangu akoya poto na yambi ye ngamu na yambi ye abalukeli ngai ba réalité ya poto réalité ya Fakou Mputu luka yango déjà na bashop nyonso na Manchester ezali epai ya Willy Motopamba et puis Salon Edo na Salon Midjo. Chaque breaking news na banoté la bino 10, 15, 20 minutes. Masala azuzulu ngambi. Monchi kasi ya rubini. Tole kuto kuleo kansa klase. Ko zamu na zama mke ya kwa kansa klase na anja deko biso na klase jo. Bana. Wewe nini yeli? Na kina za oteka maki. Bateki lupango katikati akoti bato zongo akoti Cameroun akoti Niger Maroc akati mai Espagne na autre chose zela makolo kwa ya ma papa na banyo pena ba passe nyoso yo ko ko mati vraiment ouais tozala nzela nika ko mamba bilamba ko suna no famille moi je la tozela Makin wana salele ma famille tozela donc so za ila mate mo yemba yo ne mo mo so yo tikili siko au plafond tozela mama
Ah, tout ça. Ah, bisous. wana tendo ye foza ya kokita kolanda to bilamba te zala bie tala moto azwi okuta yokeli o mawa ye na oti awa zala bie yoka conseil na eso azopesa conseil oyoki nde ya landa biso toyebi ye tozala nete ebele awa azalaka bien na biso landa lokolo no ozala bien ndenge ye azali bando oshiki tokuti bagrand prêtre bango nde bakopesa conseil bayebisa bango oyebi azotunanga. Breaking news ebandi lelo na film na biso ya Fwakumputu ezali lancement bomoni arrivé ya Titi ya wuti Kinshasa akomi Manchester na salon ya Mama Georgette donc boko kutana na nani film wana bozwango un peu partout na Manchester na Birmingham déjà lobby na ozana Birmingham pour na livrer ngo Fwakumputu eza déjà na ba mire na bino eza na bandako na bino ezali histoire ya kitoko muto aya na poto atinda eloko te bomoni papa na ye ezali yandi mosi asbendi na magie azali kokima abimi na mayanjili papa apesi ye consigne azongi et de l'autre côté Titi mwana vie de loin ateki lopango ye na Kinshasa eza histoire moko kitoko oyo eza éducatif eza makambo tokutana na poto ekosala bien. Alors na breaking news alelo nazobanda na ba message o naza nango awa parce que nga nasololaka na batu nasololaka na ba peuple yango bozotanga natanga ngo pasteur nalingi napesa yo news ya pasteur moko aza na Montréal azali ko déranger mwasi ya batu na Londres kombo pasteur wana Blaise mwasi wana za mwasi ya bana mama bana mitano naza na ba coordonnées na ye nyonso na ba conversation na ye tout ya madame wana alors ngai nazali pire master ya mobali na ye yango alobi lokola balandaka proverbe partout pesa message oyo soki ayoki te tobimisa ye na poisa alors ezali kokamba bana na nzambe pasteur wana azali kokamba bana na nzambe mais azomema bango na libunga kombo pasteur wana Blaise biso tozali bana ya lingwala biso za bana zela pasteur tolingi topesa nano warning avant que église na ye bato bakima po azali mwana quartier na biso na kini na lingwala topesi ye 1 mois abenga mobali ya mwasi wana po azalaki kobenga na bafone na bango na ya palais po azali nango nyonso yango tolingi lokola yo oza mokili mobimba flashe ye nanu soki abongwami te topesi 30 jours tokobimisa sango na ye avandi na London na Crystal Palace donc ngai bato kaka bakomelaka nga epuis nga na réagisaka mpona molamu ya bakongolais c'est-à-dire oza pasteur esengeli na yo ose comporte lokola mwana na nzambe oyo azali mwasi ya camarade na yo bokolani na lingwala mais yo ozobenga nzoka barekordaka yo alors bapesi yo warning c'est-à-dire bakebisi yo bapesi yo mpe 30 jours yo pasteur Blaise ovandi na Crystal Palace naza na bacoordonné na yo nyonso awa naa na kombo église na adresse na lobi yango te mpo bayebisi nga topesi yo 30 jours obenga famille wana soki oyokani na bango te mikolo ekoya ekozala grave alors toza na communiqué mosusu yali awa oyo bato basengi nga na bakomeli ngango nazopesa communiqué euti epai ya proverbe 30-30 moto tu akoluka kokangama na nga na kimasta ou na kosoutenir nga ou na kokota makambo ya nzambe il faut atala vie na ye bien soko oza ndumba oza mario oza na kindoki oza moyibi oza mutu ya lokuta oza mutu ya soloka leka nanu na délivrer yo avant tout ça les camarades parce que bato ebele bakomeli nga pasta yo mpe banaka na bato yo oza mutu nga naza mutu ya lumière nasalaka likopa jamais na bato ya molili butu ya lelo nalali te nazwi ba coup de fil ebele na ba message ebele na otanga okala mingi te mpona otalisa bino ke nga nalukelaka mutu baproblème te nga soko otumboli nga natandi yo na écrase yo epuis nga nasalaka likopa te na bato baza na molili nga nasangana na mutu nyonso nafongola porte na nga na mutu nyonso mais soki namoni ozotambola na kobanga nzambe te na expose yo donc naza mutu ya lumière napanzaka mutu nyonso tu azalaka na molili soki oza mutu ya molili oyo okangama na nga
etali yo na kopanza yo bino moko bozolanda ba masolo ngo ndenge yali ezali ndenge kaka proverbe alobaka natanga sous message mosusu ezali awa zela batindelinga bato bile ba réagir avant na kotana na natanga awa na ba message oyo nazo lakisa bino ngo oyo ezali na laptop oyo eza émission na salaki sur Nzubila kotaki Mario metala ba révélation mosusu oyo ndenge bato bakomi bato ebele vraiment bakomi bozomona ndenge bato ba réagir boko kota na se boko mona ngo mais eloko intéressé nga ezali oyo ndeko akomi Pasteur Salomon suka na recherche yango utango mona ngo Pasteur Salomon suka na recherche yango yo ndeko wana akomi komo na Jean Tembo akomi ke Pasteur Salomon oza suka na ba recherche Nzubila basangisela embongo na bilamba na master na ye ya pasteur na Sheffield n'église po mwasi na bana baya nzoka biso na Sheffield toluka to bakenda wapi nzoka nde akenda kokota ki Mario na Londres ko kamwa ye na yaya na ye bazali ba oiseau de même plumage na ba master nyonso ba yambage na église ateya ngam na lobi yango te yango po na boyi bolo bakeo akosela bato makam bomoni yango yango okoke na sa message okomona ngo na sa émission o to sali c'est-à-dire que bato bakomi kutu ebele bakomeli nga na maladi mobali oyo mukolo ndako ya ngenda kota libala mobali wana mwasi wana kufela mobali na maladi mobali wana kufa bakomela nga botanga ngo na message nani na mir nanga bokomona tala batunde bakomi ba réaction na bango bokomona ngo na mir nanga place na komi en réalité nga na kosela mutu makambo te nga na lobaka vérité et na kangamaka te na mutu pona kosambwisa ye to kosala ye mabe me ngai nazala ba principe so oza camarade nanga okotambola nanga na ndenge ya vérité na ndenge to travailler pona bolamu mboka me soko ye na baje oyo ezanga tina ndeko na komelaki ye na bengaki ye na sololi na ye ke oza Mario bana mai bazo réagir ezala ndeko moko putu alia na kolakisa bino lobi ndenge aza kofinga nga mutu aliboso apesa nga information wana en réalité proverbe azaka sous pression nazwaka bapele monde entier bato bazake pa na nga bamonaka monde entier na lalaka te bazobenga bazofunda soki na sali émission te na lobi te bakomofinga nga bakomofinga mama na nga okoteli ye mpona nini boye makambo ya Nzubila ça fait 6 mois bato bafingaka nga batongaka nga babengaka nga bazomenase nga tala mutu wana kotiki Mario ndenge nini olobaka te ozokotela ye e nako informe bino ke Nzubila azali ti lelo ye muta dirigeaka Ebola TV c'est-à-dire bazaka toujours en contact na frère na ye po baliaka mbongo ensemble et ye muta tini ba madame F kuna kala mingi te ye moko kokota parce que aza escroc tala bata Sheffield basangisela ye mbongo po mwasi na bana baya na kima toyebi te aza na bana combien toyebi te ana âge nini toyebi pete po na ni bana ni bayate alors nga na sala kate ko ngam na baby ye muta liboso ake ko sala vidéo bomoni bien na bengi ekanga na bengi pasteur nani kisa Shabani na bengi pe pasteur Mwila na bengi na ekanga ba témoigner pour bango eza bato ya tanga ikombo c'est-à-dire ngana ye tutikali jamais kozwa problème ya mbongo ezaki problème ke azofinga maps azofinga nkosi azofinga kisa ngoma mais azokotela to ko couvrir bienvenu ou aza ndeko na ye parce que bango nyonso ba collabo ndenge bato bayebi histoire vina bango ndenge papa na bango akufa likola ki collabo alors oyo nga na lobi eza ndenge wana pe ndenge nazoba boye esika tout na komonene na kodélivrer ye pe ama qualité ya mokonzi ya bapasteur nakangi ye mabondeli sadi nakokabe pa satana te po ye moko déjà vi na ye mobimba ze pa satana sadi ye moko déjà aza na maboko ya satana me nakangi ye mabondeli Nzumbila soki asambeli nzambe akoyoke te alors bino ba mama oyo bozolela o bino toza kotiela bino motema o bona bono c'est simple azalaki na biso te azalaki espion azalaki infiltré eza ndenge moko lelo tozomona ba combattant moko na moko azobenda nazoke Kinshasa pe boyeba mutu nyonso to koleka na TV alobi ake Kinshasa oyi ake kosala ba élection ake bo aza collabo azala na combattant te eza ndenge moko na biso bokamwa te parce que bamusu alobi il fallait chibwa bwa loba bonabo mais soki biso moko na kati na biso tozo se dénoncer te bonzambe zali omoni ndeko na mabe osololi na ye esimbite osololi na bato ebele esimbite ole na mon église yele alobi ke azoluka kimia na ngai
pourquoi akoselinga makambo, pourquoi abeti masolo te ke nga na reprocher ye po asala ki makota ki mario. Donc entre nga na ye eza na mutu moko azokosa bato mayele na bato baza na bonzambe bakoyeba na kosi, en tout cas ezanga te. Aluka abala déjà na Kinshasa, d'ailleurs bomoni texte wana ndeko akomi yango abala déjà na Kinshasa. Alors akoki koya kobala sous na poto te po aza déjà homme marié. Donc mutu ande mwana bino ba pasteur boyambaka ye boza be scroll kola ye parce que akoki kotesa malamu te ye na ndeko oyo bishop oyo David Ntumba batika basi na baona bana na Kinshasa soki ya bota babengisa basi na baona bana baya awa pe libala wana to anilango. Donc c'est soki ovanda na nzubila okanisi abala yo ezali ki makangu po asi abala na Kinshasa eza ndenge na ye na ndeko na ye basalaka bongo ndeko ne pe awa na Londres bino mo boyebi abalaki Marie Pauline abali Nathalie abali boy eza tel père tel fils ezali de frères de grands frères aux petits frères baza ba serviteur à Satan. Il faut tout boire bango na Satan. Alors na masolo à Congo tozala ba news awa zela na partageaki ba news et alelo avant pour biso tozo lobela ma Congo na breaking news na so alelo tozo ya kolobela masolo oyo ezanga tirate mais tozo ya kolobela makambo ya Congo. Tala vidéo na salaki combien de personnes batali 79 personnes ka batali oyo ngai et c'est commis 470. Donc ozomona yem tasalaki liboso bat batali 79 nga na yo sala sima bat basi ba komi na 500 so combien. Donc soki ozali suivi te soki bat bazela kayote koluka te osala guerre na mutu aleki yo na nyonso. Alors omoni ba vidéo na osala ki moni ndenge botelio bo condamner mutu abandaki na vidéo parce que tant mutu aye na makam na presse nga pe funa zongisa na presse pour bat ba yeba qui dit la vérité et qui est en train de mentir. Donc tolobaki ba information to zanango na mukolo na lelo ezali awa natangela bino tozana breaking news na sima kuna ezali fois kumputu lancement nango pour bo luka kosala. Les contrôles de l'argent Rothschild Rockefeller reportage complet français babandi déjà kosala ba enquête pour na ndenge ni koyeba kokanga ba ennemi ya mboka ba o ba botola Congo ba o ba tia génocide na Congo ba Rockefeller bangonde ba yibaka teo ba sala scandale nyo surtout ya Congo. Scandale ba chinois baza ko nyokola ba congolais na kati ya Congo. Ba chinois ba koma ko nyokola ba congolais na kati ya Congo ko bomba ba congolais ko beta bango parce que kanamba memi bango po ba nyokola ba congolais. Et tolobaki susu na ba communiquer na biso balobi masangwa Congo total balobi ba na kati ya IDPS eza mokoyinda kuna parce que ba comprendre que population elingi nango dialogue te mais bango lokwa baliaki mbongo balingi ka kokende dialogue donc toyebite ekosukela bango ndenge nini kuna vie azali bongo na nini na makambo mabe et puis azali entouré na batoyo bazo kosala ye mabe. Tolobaki liste ya bandoki ya Congo bawo ma Congo numéro 1 ezali Yemoko Kanambe le Rwandais le génocidaire yami balé ezali bongo Ruberwa yami sato ezali bongo Mende yami ezali bongo Boshab yami balé kutu ezali Caleb Papintamba Félix Matamata Kimbuta na batubele lelo na tangi kaka 10 o etikali na otanga ngo sima mikolo ya. Alors na dernièrement Kabila basolo na Kanambe et Kanambe basolo na Kagame Kanambe azobisa Kagame alobi John Kerry aboyi mbongo to pesaki yoka réponse ya nani ya Kagame alobi pesa yango IDPS ya Félix yango masolo yango alobi pesa yango IDPS ya Félix bango bakozwa na bango. C'est-à-dire IDPS ezali parti moko tribal pe toyebi ke bazosala ba aventure pour mboka na Congo. Alors message mususu eyali ya lelo to ba nouvelle ezali félicitations na ba maman à Paris na marche munene bosalaki. Félicitations na makambo nyonso tozoleka na Paris na makambo nyonso bozosala pe merci na batu nyonso babengi nga butu pe moi na ko féliciter masolo tozosala.
Alors, toujours quand on a moins exhortation dans ce moquet, tu l'as vu dans 1 roi 21:8, l'esprit de Jézabel est un caractère mensongère et d'usurpation de pouvoir. Jézabel écrivit une lettre au nom d'Akab, son mari, sans le consulter au préalable, pour condamner Naboth et pour usurper le pouvoir et chercher à récupérer la terre de Naboth. Tout le monde dit que aux alliés combattants, aux résistants, pour makambo mingi esimba, makambo ebele tambola bien, et zo senga yo aux combattants, yo aux résistants, oyeba mwasi ni nozane na ndako, mwasi ni yo bali. Parce que lelo oyo buzoba mingi ezokota na ba foyer, buzoba mingi ezokota na combat, buzoba mingi ekoti na résistance, buzoba mingi ezo freiner congolais atele mabunda, ezali esprit ya Jézabel kati na combat, kati na église, kati na ba foyer, kati na révolution. Ah, tout le monde en a un roi, basé sur na 21, basé l'esprit de Jézabel. Jézabel a commis lettre. A commis lettre le kola mobali na ye pour aboto la mabele ya Naboth. Mabele ya Naboth eza Congo. Ba Rwandais ba utiliser esprit ya Jézabel, ba utiliser basi na bango pour baboto la biso mboka. Ba mende batwana nyo surtout ba boshabe ba matata mponyo bango tu bana basi ba Rwandaise. Et Bolandi aventurier Koffi Olomide akenda même na Kigali abi basi ya Rwanda nde baza ba la plus belle femme du monde. Koffi Olomide to kojija ko likolo ya ba déclaration na yo. Alors mwana na nzamba solo il faut yeba mwasi ni ya bali. Mwasi o azozwa contrôle mobali, mwasi o azozwa pouvoir likolo mobali, mwasi o alobia komi pasteur, komi bishop, mwasi o anyonga ka mobali, mwasi o apesa ka mobali ordre, mwasi oyo abengana ka mobali, to apesa ka mobali les 100 mètres, azali mwasi ya mabe, azali l'esprit ya Jézabel. Jézabel aye kosala nini? Kozwa autorité, abotoli mobali na ye, pouvoir, abotoli mabele ya Naboth. Apesi na mobali na ye abomisi na Naboth. Tala yango na zef sabino ke mboka na biso Congo benemi na biso zali ba pays frontalier na biso. Parce que pays mutu kwa Mandela, Kengo, Uberwa, Kagame, kisa président ya Uganda, ils ne se reposeront pas en paix sur Ibakufi. Parce que batona surtout basala politique ya union ba congolais. Congo est habité kaka na 18%. 62% ya ma territoire à Congo est vide. Ya wana balobi futo kabolango na ba Rwandais na ba Ougandais na ba Burundais na complicité na communauté internationale, mais Nzambe obiso to sambela Nzambe ya mpungu, Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Jésus Christ azako bundela biso alobi likamwana niete kusimbate. Congolais a apparaissé, église ekangi congolais, église ezo freiner congolais, ezo promettre congolais ba miracle, ezo promettre congolais marambebele, et pourtant vrai miracle ezali musala. Neti ngai film nanga na sali, bomoni bactère na sali, bomoni na tie ba mbongo na tie na idée, lero kote kama batuso batindelinga ba camarade ya Nzubila batindelinga message ba bi ba ko pirater ba DVD nanga. C'est bon. Pour pirater, ça bien pour ça la publicité et comme partout. Mais tant que vous avez piraté DVD nanga, vous avez piraté vie na 4e génération parce que na bimisi mbongo pour na te ya peuple nanga, na bimisi mbongo pour na lancer et lo kwasika na kati ya communauté. Et puis merci, na suba appel ebele, na suba demande ya bactère, oyebi ko tourner film, oyebi ko za triste kota déjà parce que fois comme pour tout 2 yali, fois comme pour tout 3 yali, après fois comme pour tout 3 avant que fois comme pour tout et bima to ça la sangoma la commission auto bandi déjà ko tourner tout ça na ba actrice lokola ya ba colombienne tout ça na ba espagnol tout zali na ba ivoirienne ba koti na kati na ba congolaise donc ezali benda bika. Alléluia. Donc balobi bongo ba congolais ba paraissé au lieu ba créer au lieu ba luka misala mingi ba congolais ba vivre na nkam pe mingi ba pasteur ba congolais ba vanda na sima basi na bango. Yango moni ba pasteur nyo surtout ba vanda sima basi na bango ba rolinga tendenge na dévoiler musala ya Nzubila. Mais ba pasteur o baza ba responsable o ba vivre na banda kuna bango wana nde bazo sepela na likambo. Alors Nzambe na nga abatela bino, Nzambe na nga za na bino, Nzambe na nga amona bino. Awa tolobi susuke ba Rwandais bazo sala ni bazo sala ke na Oxford na université
ils ont financé 5 recherches sur le Rwanda. Ndengeni bakoy ko boto mboka na biso Congo. Mais na Oxford, tous na ba étudiants congolais bazakuna, na Angleterre tous na ba congolais bazaliawa, na Manchester na ba congolais baliawa, batikala ko komata ba lettre T, ekota na parlement, batikala ko komata ba lettre T, ko against makambo ezo salama nani na parlement. Pe na Oxford, yango na moni ngai na bato to travailler na bango, to kotisi ba lettre pour na ko koma contre makambo ko kotisa na parlement makambo surtout bato bayeba. Jezabel azali esprit moko ya mutu azo ko contrôler makambo zo le kana mboka, ko contrôler mwasi, ko contrôler mibali. Ya wana un vrai combattant, orolo baté oza combattant, yo za combattant mais mwasi no sambela repas sakayonsa. Yo za combattant mais mwasi no kenda repas maps. Yo za combattant mwasi no kopera na nzubila. Yo za combattant mwasi no kopera na bienvenue. Donc soki mwasi na yo azoke na église a un pasteur collabo akosomba mande na ye, akosomba mayele na akosomba mutu na ye pe akotia trouble na bandako na bino. Donc na ngana loba esprit ya Jezabel ezo ko kamba bandako mingi, ezo kamba ba foyer mingi, yango ozo mona combat na biso eza ralenti, yango ozo mona ba combattant mingi ba oke yosu na combattre po ba na pression ya basi na bango. Alors eza ba réalité ya direct na ya manande ko azobenga to e balingi nini. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, Patrick. Qui m'a maman nanga boni yo? Nangolo papa. Sango nini mama? Biso kela benga pola naza pota to abandi wala ya Fakumputu. Yeah. Ok, nazo bengo pole ko benga oza direct na breaking news mokili momezo landa yo soko lingo pesa mbote après nga na ko zongela opona episode ni ozo Fakumputu pesa batu news ba landa so mbote. Merci Nzamba Pambolo. Ozala mboka nini? Na Londres. Merci pesa batinyo situmbote. Okay. Nazo songelo ka le nazo kata émission. Okay. Merci. Bo uti olanda wana ba mama na biso à Londres, batinyo bana posa Fakumputu. Fakumputu za film moko ekote ya bino. Fakumputu za film moko soko vanda déjà 6 mois na poto kolingango parce que bomoni mwasi oyo azo jouer mwasi ya Didier Forme. Didier Forme alali pongi mwasi azo beta ya la muka ke bosoko basani. Ezo na ba foyer belé mwasi o mema en Afrique owe na awa abaluke liyo. Et puis mwasi nyoso tu oyo mobali ya mema yo awa o baluke la yo koma makamwa pasteur o koma ko bimana ba camarade na ye o koma ko nyoko la mobali ozana bilakeli mabe benganga na bonde la pona yo parce que ata mobali wana lobité minganja ba pende ko mona yo minganja ba pende e ko mona yo minganja ba pende et comme on a eu breaking news tolanda suka émission oyo kimoboutisme yango lele koti na l'église. L'émission que vous recevez chaque samedi à 15h, l'émission Centenaire de la Diaspora. Centenaire de la Diaspora, c'est une émission de l'éducation, une émission de révélation, une émission de réveil spirituel et puis de réveil patriotique. Cette émission est animée par votre humble serviteur, le messager, Robert Tonton, le pasteur de la Diaspora, vous avez un pasteur tout. Alors, pourquoi on a lobby à l'activité à l'eau, dans un thème même, ils ont antichrist. Et bien, c'est des boyaux, je peux mettre en soi. Ma camion sur la Bible lobby, il y a un mot qui est malin. Bible lobby n'a pas masuka. Ça, il y a un zab, il faut mettre à Kilelo. Kilelo, il a accès pour mettre à Kilelo. Il a accès un centimètre, un centimètre pour la rapide pour nous veiller, Congolais, et pour veiller les chrétiens, nous sommes, Maramuka. Pour nous Kilelo, Bazanga, pour côté de la pour remarquer que
mingi ya bato pour le moment baliponi nzela ya lifelo. Alors à travers émission oyo tozobeta kelelo, tozobeta sonnette, faut sonner l'alarme pour que les enfants de Dieu soient prêts pour le jour de l'enlèvement. Parce que bientôt, nous avons une grande tribulation, oyo et Rosala, n'a informé nous que les Russes, les Syrie, les missiles sol-sol. C'est-à-dire, le coup la Syrie, les missiles sol-sol, les Syriens sont capables de mettre un navire américain et israélien à tout moment. Or, selon les critères de nos hommes, et c'est Israël a un pays arabe, les Américains, les Européens, les côté d'Israël, puis dans la troisième guerre mondiale. Or, la troisième guerre mondiale, ils ont dit, soit pour un pata, la signal donné pour que l'église a enlevé un mot et qu'il est là. Bien aimé, un vrai serviteur, ils ont veillé dans leur pâté pour ne pas rater le rendez-vous. Parce que c'est l'eau les années, les développés et les années. Alors, on a un là, bon, on y a une émission dans groupe animation groupe Kaki. Les lots, bateau, tout va oublier le groupe Kaki. Ce que vous savez, il va oublier la Noki, il va monter. Et les lots, les mêmes animations, il va oublier dans le groupe Kaki. Il va oublier dans l'église. Bango va oublier dans le groupe. Mais bien le groupe Kaki, vous oubliez dans le pasteur, le sataniste. Le pasteur, le banganga. Le pasteur, bazokosa bino na moi makasi yango moni likolo ucho lekawa tata moko aza na pota monene na likolo esilaka te alekaki na émission moko awa na Venice TV tata wana ye kokumisa ye aza ni sataniste mpe aye koprotege baningani basataniste il fallait journaliste oyo ayambaki ye atune nano batexte message oyo afingaka batia bato bafingaka bapaster po journaliste wana aza na batexte message wana fallait atunaka yango. Mais le rôle de la c'est complaisance. La recépilation dans son émission, allons la sapate naïe, à la sabino ma colonnaïe. Et sabino potel dans les colonies, c'est la pour l'année. Depuis quand pasteur ce qui a salté, moi on a remplacé, ou bien maman, moi c'est a remplacé. La hôtel comme le bango, puis dans le bango. Église et ensemble, ça royaume. Mais les lois, c'est les diables qui dirigent le monde. Les diables, ça continue l'église. Et on a ensemble attirer esprit égarement pour la bino pour la pasteur. Si on dit pasteur, à comme si moi les pasteurs, ils ont une église soutée, ils ont ma famille, ils ont qui Kaonda, ils ont qui Noki, ils ont qui Zabolo, ils ont Nyoswana. Naïf ça qui bino, ce qui n'a été, de bon là t'as pembe, ma colomolo, n'a pas choix chaque dimanche carabo. Ce qui n'a été. Le colon a notre pression, et on a moyen de ça, exact. Alors, dans la matière de l'eau, on a préparé la matière l'antichrist.